bale on ande basangisaka bango ayebika bimina o atika komina o nde botaka ba conflit na kati. Donc d'une part tu peux avoir raison et ça peut peut-être ba wolela mobali bango baleka de ba yebi po modèle komina ba injure wana en tout cas et ça l'a vraiment sonné, ça la passe et surtout ba tape na ba zemi. Donc c'est-à-dire que ba komi déjà ba ils ont quitté sabino makasi moto ayebi valeur ya oyaza. Jamais koko yaka na télévision ko soine la makamloko mobali ko soine la makamloko la ba mituka ko soine la non soine la bagage intellectuel na yo soine la musala oyo yebi. Bienvenue à vous, Nabi que vous êtes belé, vous êtes Kolanda sous Libanga TV. Au moment on a toujours la nature en forme. Na pesi bino mambote bisika bozali, na pesi ingénieur DAF Mobama papa bana, ba bien ma beaucoup banque. Na pesi mbote, na pesi maman Betty Masengo et toute la famille toi. Na pesi bino mbote wana tel nanga mo Allemagne. Na pesi vient nanga moko ya kati Marel mbote et na France na moni Aristos ndaya babi na Paris on to kangi Paris na pesi bino mbote na plateau nanga kande na loba nazala toujours nga mo côté na sa na invité na ba spécialiste na kacha masolango maman Betty Masengo babi journaliste international na benge sous na plateau to solo to actualité to e ba toujours ba news ndenge ezo tambola kati ya mboka na biso et maman Betty bonjour. Bonjour, j'ai dit toi la naturelle, ming la surnaturelle. Hein? En tout cas, merci pour l'invitation. Super dédicace, hein? Super libanga. Naba mitou, obalingara Betty Masengo, partout vous êtes, de gros coucou à vous. La joie de Pichuna, na Kata France, champion Kaime na Kenya Blaise Kava, et de gros bisous à ma maman chérie, maman Kati Bakisa, ou Mela Zala, ça me vraiment abatté là yo. Et puis John Dubila l'exceptionnel, depuis les États-Unis, en tout cas, je vous aime beaucoup. Merci aussi à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin, Serge Lumindele, la Kata Suisse, des gros coucou à vous. Donc, Tozaka wana Libanga TV tolobelaka ba actualité ozoleka na kati ya musala na biso na mboka Congo na musique congolaise donc voilà, merci beaucoup. Merci Maman Betty. Nalingi ni top sur la mise sur actualité. Ba téléspectateurs ba qu'est-ce qui se passe na mboka na biso Congo. Ma maison lekebele sur YouTube. Te bité pourquoi kaka YouTube. Babi YouTube mikolo désordre moyen te to lobelango entre Joël Show et na Cynthia Kapash. Qu'est-ce qui ne va pas entre eux? Pourquoi kaka basi? Pourquoi kaka bango bazo wele la ligne Maman Betty? Hein? Tellement yozana kacha masolo babi journaliste international. Donc aux amis placés ba téléspectateurs ba Olanda biso na kacha Libanga TV. Donc ba comprendre ma comme les kaka YouTube. Voilà, YouTube nde makambu, hein, oyo lobaka confrère na biso moko lobi YouTube eza église té, hein, ken pia na satellite, hein, pito parle de gros coucou à vous, na pensé na ba collègue nanga nyonso na ba consoeur nanga, na pesino ba mbote bisika boza. Oyebi de fois ça la biso pe passi, hein, comment na ka ba injure, bien koyo kaka entre ba chroniqueuse, ba chroniqueur, ba musicien, ba comédien ko fingana, mais moko soto fandi otala ke za pe éducation, hein, il a que éducation à batu otali muto yo aza déjà mal éduqué na pas na bango déjà ba éduqué bien té. Donc en même temps quand même na place musala muto aza bien éduqué okoza wana ranking na Betty Masengo toza na ranking na Judith toi ozana ba langage moko da ba façon moko boye ya olobela oyaka na télévision te obandolo ba n'importe quoi parce que bozana ba problème omoni ezala déjà ba rancune wana onga na monaka surtout to mona pa ya Jaël Shona site ya kapashinga na zwaki temps bande ko na esa bino bon ponga vraiment na zala na wifi en boyebi kamisa surtout ça la internet to esenga vitesse sa GM moko il faut kota ka otala actualité ni ezoleka et puis kokota moko yeba ba olela nini ba oloba nini
donc nazwa ki temps ekolanda ba entre les deux qui gêne dans le bazo finga Cynthia Kapashi makambo bazemi yoza ndumba ngana ndumba te tout donc babilo komoka bon or bazale ba camarades bazala ke kiri équipe nationale na ba Karine Mokonzi na ba Xavier soki ba Janvier soki ba nani wana ba saki belé batanya mabedi ba leke tu bon tout bazala ki clique na ba Cynthia Kapashi mais tout le monde a subitement bakabwani donc bakabwani moninga ke na kwena e opa ke na kwena mutu na mtosa makam na ndenge ne mais pourquoi ba rancune wana sila kakate eza ne loko ba welelaka ah oui ba wela ni seke kama mobile parce que babili kama mobile et panzaka famille et panzaka amitié parce que bato bazala qui vraiment ensemble et comment ba fingati na ba YouTube parce que YouTube c'est monde entier ba Holanda ba on sait que ba weleli mibali exactement ba ko welela pe mobile. Oui, effectivement, parce que Mouto yo bowele la na mobilité. Bo bano finga na tina niveau na pourquoi. Mouto bowele na mbongo. Te pas na deux biloko bat ba wele la la mon kilo. Mobali na mbongo. Bon, ezan biloko mususu ma chère na oyebisa yo surtout dans monde YouTube on ndenge yo okota na kati il faut être toujours prudente. Il faut pas que ça la ba système ba lycée bo sangana. Mon bâtiment secondaire za la. Lycée bo sangana okutanga te. Moi je viens, je fais mon boulot. Dès que je termine, je rentre chez moi. Nazana tout tena kene okuta na ba lycée bo sangana et puis to comme ko éviter surtout ba système ba artiste musicien ba lango yaka na répétition so ngeleman yaka sala boy oyo okuta lycée bo sangana place e bota kaka ba problème donc eza ba biloko surtout ba ekiri o bango bazala ki ba ebani mobali ya oyo et puis ba mibali on nde ba sangisaka bango ayebi ka bimina o atika komina o nde bota ka ba conflit na kati donc d'une part tu peux avoir raison et ça peut-être ba wolela mobali bango mbaleka de ba yebi pour modèle comme na ba un jour en tout cas et ça l'a vraiment sonné ça la passe et surtout ba zape na ba zemi donc c'est-à-dire que ba commis déjà ba maman pour moi so déjà a commis na zemi a obota aussi mamwana asa susu moi si oyo loko la jeune fille bien que toi ba jeune fille parce que non to commis na ba mais to commis da ba maman pour une fois déjà boti mwana atozala ki na 14 ans so boti mwana o commis déjà maman. Donc bango déjà baza de ba majeur donc il faut bazala quand même mature ba nini internet hein bande ko bolanda biso ezamba bilo mususu peut-être to salaka o un jour na lobango e ko rattraper yo et même na bana otozo bota mukoka ba côté internet maman na biso no sa buzo ba boy oko expliquer moi na nini et donc et ça la vraiment le quoi Sony hein entre Jaël Show na Cynthia Kapashi je sais pas au bozo wele là mais ngai donc e kwelelinga na matoi na lobi jamais actualité photo le kato lobela et le kongo nini o et si la katembula kute bete si la film yesu kute si la alors binomi ba les problèmes ngoza nini ce que Jaël Show mutaza en raison na a garder raison na so pas dans la tort a garder tort na de même si Cynthia Kapashi so ka na raison a garder raison na so pas na tort a garder tort na et non boya ko exposer na télévision et là babilo mususu biso pe tokuta na ngo jamais na ko ya toujours à la télé na exposer ba problème na ngana ba ndoloba mutu boy non bilo mususu faut ko bomba kango ba tupe ba yebate omoni ba tupe ba yebate pour à chaque fois bona ba rankil na bino boye oyo anzo ko finga yokuto ebi ngala lataka boy ngana za na vi boy ngana sala boy nga papa mwana na nga zali nga kutu so za papa mwana na obombi est-ce que tout le monde a besoin de ba papa mwana na yo non so ko boaka ne be mission de bisto boaka ka ko boaka na yo wana eza na problème mais no bana oya o banzi ko lo baba ne ko finga muninga Cynthia Kapashi yazo finga et puis bozana bazemi bande ko na ngai bona bazemi bo pesa pe bazemi na bino respect et surtout pe bazemi ngwana elonga na okamwa eza nango mabete muta kokozwa zemi oui mais epesa mo valeur peso mo sa bali oui soko bali quand même na moni Jaël aleki na alliance zoloba ya yebi makama alliance na to moni pe mariage te ce qui a bali ya solo coup de chapeau bravo félicitations ma belle et ça la pe fierté au moni que ba bêtement c'est balé car la télévision boye au moni quand même et pe sa fierté mais un non et ça na ndenga buzoba bino moko de boyebi que bobenga boza ba journaliste te boza na bino batu boya ko sala buzz mais eza la buzz moko ya ndenge ya malamu eza buzz na ndenge mabete ko bimisa ba intimité na ba télévision ko finga na ba partie moko intime ko lo ba buzoba moko que eza ba parents balandaka biso ba responsable tant au moins les gens muto so lo ba bongo directement à qualifier déjà autrement donc on a que muto ça déjà
Donc ça vaut pas la peine hein yo lo bara nyo sur la télévision. Donc c'est un peu dans ce sens là so ba ole la mobali mutu mutaza na ba engagement na site ka pasha ça des engagement na na mutu na yo azam kolozemi na to ka so ba yo eza so ki artiste so ki lisala ngomba moi aussi je sais pas. Donc j'en sais rien du tout. Par rapport à grossesse na mukolozemi bon yemo ka miyebi j'allais choper mukolozemi yemo ka miyebi al sala ba vidéo na na mobali na tout mutu na mutu azo sala vie na en tout cas mes chers mesdames bo sala ba vie na bino un nom ko yaka ko étaler ba makamna bino na télévision en tout cas et zo suivre bino do zo suivre bino plutôt hein et donc ezo comment dirais-je ezo rabaisser bino vraiment ezo kitisa bino makasi moto ayebi valeur ya yaza jamais koko yaka na télévision ko soine la makamlo kwa mobali ko soine la makamlo ko la ba mituka ko soine ba non soine la bagage intellectuel na yo soine la musala yo yebi. Donc c'est un peu dans ce sens-là pour tout le belaka makambo actualité. Voilà, je sais pas si une autre question. Voilà, Betty Masenguto ebi ke ba biloko wana ba ranking wana ezaki pas ba musicien entre autres ma Kofi na monsieur Google toteli kuna jibem piana na Weranson mais quotidien ba journaliste fali pour pas faire ego là au juste ezanini to bino bozu mama musique bo quotidien mama journaliste ou bien ndengeni. En tout cas quand do utolo bawa biloko aboto eba ke on a ba artiste musicien na biso on do pese exemple hein, donc papa chéri jibem piana na Weranson Kofi Olomide na Félix Oazé quoi aussi fali pour pas na faire ego là donc hein toyeba ki bongo aya otie totene to lobaka wa yele ate libayo pa ete wa lobby o pa ya lobby ba porter parole et orchestre o ba lobby o pa ye notre mo ba affrontement mais et comment tina ba journaliste chose grave na ebite peut-être ko fanda trop na ba musicien ko yema ba trop na ba émission et comme ça rabat lokola mais nga na ebite ce qui pona nga vraiment je suis désolé donc avis na ngezo engagé karanga nga la mo na ngo eza vraiment bilo moko ya basse classe quoi hein o le kaka na télévision ko soine la mo bilo ko mo ya pamba vanité de vanité tout est vanité hein donc yo yaka sala musala na yo so tona ba ranking wanga ko Betty Masengo gloire à Dieu na kumisa nzambe na nzamba pasteur Olivier Temete mais église Rayobot et puis nzambe ya pasteur Léopold Mutombo apôtre hein la ministère a même bisika maman langa kena ko buka mabolon pour la mwana donc otika lozwanga 15 jours na ranking na chroniqueuse tona chroniqueur moko na buzoba na kati jamais pour nazana nous na tawana te donc na tawana te bandeko boye bandenge nini ya ko se comporter botiki la ba musicien ba sala parce que bango de mutu ba bongi na ba polémique un non ba journaliste et puis dans la journée c'est internet voilà mingi vraiment internet biso ba auto banda la télévision ti le lope to le kana ba télévision malgré internet ka vitesse et singa ka to kota vraiment na kata internet ango do moniti le loto zo percer toujours na internet 6 ans to OK 7 ans mais ba to ko ba ken perto bana la ba télévision ba pa to RFI basé belé ba yebi na internet na télévision oya o sale émission no et sili aussi minzela OK mais internet au moins chroniqueur ba yo kana raté chroniqueur na chroniqueur ba yo kana raté et puis ba injure est-ce que ba ndeko na biso loko ba mami lela basala ka na télévision mona ke oleka afinga o asa l'émission moko boy abanda ko boakela Hélène Kalema au mona est-ce que papi mboma ndenga lekaka on mona asa l'émission boakela Jacqueline Dala to aboakela Nati Lokole et ça les makate kaka na internet je sais pas sur internet ils ont favorisé buzoba wana donc c'est le komoko vraiment biso moko hein quand même toto la kisa ba mayele la biso tozwa ba éducation na biso tozwa na ba famille na biso donc mutu babi on répond à un imbécile par le silence. Mon sous ko le kana télévision a fingi openda chrétien yoko otali penda jili ntua muto oboa ke la mais on répondre été silence na yo ndé corgé. Donc ezaka kate ça vaut pas la peine o le capo ça la vidéo o répondre chroniqueuse moko beto a finga ki yo e kanga monte. Donc il faut quand même babilo msto beta ngo pe bakara et no izalaka o ngana esingana za na nzambe o tonga na za nani o ba yo pesi na nini litama na gauche pesa na droite o pesa na gauche non mutu peso ka leka salelo vidéo hein beta ekara
eza bon mais bazokangisa bango mpe beti masengo bazokangisa bango likambo yango nde makambo bazokangisa bango me balingi mpe kotika impolitesse te nayebi te eza nini bapike bango mushi moko apike bango ou bien eza nini parce que Gloire Online bakorge pas faire rigola mais impolitesse alingi kotika te mpe tomoni su Joël Show juste eza nini ye kuta lobi bafunda ebele me bakanga epete menga na yebiki bakanga Joël Show oui na parquet ya kalamu donc na ba rankine na bango malgré que na makala te ezai ba rankine mais eza nga pe na mona ngo na oyeba te peut-être ya éducation na loba et puis na jalousie eza deux choses eza na kata monde internet jalousie na éducation à bateau donc qui monte mama beza makasi na internet donc tu peux imaginer comme si bateau même si c'est ma bois que la baninga ba maladie pour ani moningo sa musa na ye peut-être azana ena moyen de déplacement na moyen de transport nga kuna lobela ngo te po ezeloko to yaka to kutango to leka to tika ngo vanité des vanités aucun jour na rolenga na télévision bando lobela na ndako bo na voiture bo na kenda poto na kenda voyage na kenda Dubaï jamais po tozana bato bana besoin na ngoto bazana besoin sale émission do yambi betima so ba yoko betima singa lobela nini donc soko yambaka ba artiste minene eza eloko et puis problème grave te mutu musu pa ko ya pa yambi artiste mone po aza musicien longa pe na ko dans besoin na un jour na bengi ya pe na émission nanga donc eza kutu te loko salela ngo rankine eza kutu te loko salela ngo lolendo non donc eza eloko moko internet eko sabato ebelete malgré vitesse au internet ekenda ke sengara alobi non mais eza pe ba biloko musu to un peu na ba réserve na loba wana malobani na kokolo bana moto et choqué moto te yo pese exemple la Gloire Olangi ba ute ko kangisa mais azongeli yo na beza makama éducation soko za na okaka mal éduqué ata ba beto fimbo mais ba be fimbo ekorja kati Félix Oazé wa yembango chicote fimbo ekorja mais apparemment ezo korje ba chroniqueur na bisoté ezo korje ba honte parce que oyo Gloire Olangi a eu tu ko subir na prison ceux qui ba misusu ba monaki mais un changement ngaki ezala mais le fait bazo continuer ba bêtise ça prouve que manque d'éducation quand le bien il y a quelqu'un aza sima na bango azolandela bango makambo voilà ekoza la pe bongo ekoza peza pe la muta sima wa landela bango ayebi ki ata na fingi ata na sali nanga bo bimisa ngata bakangi nga le 2 ou 3 jours na la na parquet na obima mais so ezaki muta lali penza 1 mois to 2 mois na prison makala soko changer te seke ba lokayo oui soko changer te seke oza vraiment ya kolokama po muto yo so balali se na cacho 1 mois 2 mois na prison makala soko bimi il faut changer donc éducation na wata ozala ki vraiment mal éduqué okoma bien éduqué donc ba ko redresser yo po balobi to na 3 places au mutaswa éducation so na famille na bino rataki éducation aux en église so na église rataki aux en l'état l'état est éduqué l'état on est dans fimbu pourtant ba beto fimbu chicote directement et ko redresser donc ezalo comment ko ba chroniqueur ou ba chroniqueuse na biso ba meka un peu ko bon ça peut façon de travailler donc ezalo comment ko kate so tona ba rankine ba problème oleki na télévision o sali vidéo loko za nous na téléphone YouTube ngo so équiparato za na caméra et za na téléphone o teka ka bo vidéo mbala moko o tindi o partager ba pe batali na bango ba vu pe koti donc ezalo comment ko quand même faut to yebaka un jour et ko rattraper ko rattraper biso nyoso babi tous ces pays ici bas donc oyo zo sala na sena moyi oyo o foot on peut kana sena moyi oyo o foot on a lo latin kana sena moyi alors on ne sait jamais tous en a ba bonne relation parce que to ebite muto ka koyo to zana ye un jour lobi a cause à place moko mais so to be banaka a ko aider yote donc yo pe soko za bien na été même so cause na pas ça na besoin o aider donc okobo ya ko aider parce que bozana ba rankine donc ezelo komoko na bande ko na biso ba chroniqueuse ça sert à rien ko leka na ba télévision ko fingana et puis mutu na mutu ayeba mobali ni akoko linga surtout biso pe la mibali mibali ne ba tuti sara bango Beti maton tozonga na moi sima na ba réponse no peso si olobi que Cynthia za na zemi et Joël Chopa za na zemi ça prouve que baza zemi ya mobile moko ou bien ndengeni te mutu na mutu ana zemi na ye mais ya site ka page na yebi mukolo zemi te batu musu balobi o eza zemi ya artiste comédien na biso na otanga nga kombo te po na za na preuve wana te ndeka batu ba oloba mais à Joël Show
mobile ne bazani na Afrique du Sud asala ki live mona mobile na ngape natala ki live ngo wana ala kisi mobile na papa moi na azana libumu donc je ne crois pas que bango mi balé bazé bazana ngoza ya mobile moko wana vraiment je ne crois pas c'est que je sache que mutu na mutu azana tata ya mukolo zemi na ye donc c'est un peu dans ce sens là mais bango na bango ne ba koyebana soki bazo welela nini donc c'est un peu dans ce sens là on a beaucoup répondre. Voilà, tokomi vraiment na suka to na jina suka un mot de la fin ba conseil kandeza la kaka pona biso na kata masolo on a YouTube komi des autres ba bibulu yeke donc et bandeleze banate suka zo banate vraiment un mot pona ba concert ba confère on a biso. En tout cas, pour nos consoeurs, on y en sort. En tout cas, on a personne qui bisous et belé puisque boza. En tout cas, I kiss you so much. En tout cas, je vous aime aussi. I love you so much. Et puis, toi et bakaka, qu'on s'est comporté, tout ça là bas boulot bien. Et puis de même, naba confrère nanga de gros coucou à vous tous. En tout cas, je vous aime. Musala auto sala rango yango nezara tata yango zara maman. Et surtout, et belé baya la monde oyo ya internet. Sans vision, sans objectif, ya kaka ebi que oui, internet en gros qui parle en gros ta ozala ki no monte ki pondu, basim soka micro ou leki. Mais tout ça lango quand même bien. Pour exemple musala donc il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut des gens. Tout ça là on bien afin que et on aurait payé biso ba auto zo moi chance sur les canabons de l'école pour na otanga musala oyo. Donc tout ça là on a ba norme o esengi et non to ya kaka ko sala ba buzo ba non. Donc eza musala lokola mutake na bureau na epé a commis na fin du mois peut aux 8 salaires. Donc ezelo ko na kopé sa conseil na bande ko na biso abasi et puis bande ko mibali donc to éviter un peu mon polémique moko inutile oyo ekomisaka ba rancune omona mutu akomi na nzela boye bakomi ko bunda ekomi ba rancune même tina ba famille en tout cas esalaka vraiment eloko moko ya malamu te eza conseil to lingana to sala musala obia tozo même exemple ya ba sœur na biso ba aîné ba banda musala o avant biso ba frère na biso pe o ba banda musala o avant biso comment bazo sala ngo biso to landa ba lokolo na bango e osala eloko moko ya bien et puis na ba patron ba chaîne total rano ba to rozwat mutu nyoso para mutu ozwate na télévision et ça rappelle image oyo azo vendre na chaîne na bango donc otala mutu ata chaîne na banduma bandu chaîne na bazoba chaîne wana batabuzoba chaîne wana au moins que et ça sera vraiment propre ata batu ba otala bino mais crédibilité ça la vraiment monter mais tandis que on kota na Libanga TV atali ba fia Libanga TV ba maele ba fia Libanga TV ba zala kitoko ba garçon Libanga TV ba sala remise bien au moins que chaîne na biso peso mata et mata na moi comment dirais-je na sangwa bien donc et ça vraiment eloko na web ça pe na bandeko bazola na biso ba patron ba chaîne et ça ba patron ba chaîne na biso akin surtout ba patron ba chaîne ya YouTube mutu pa o sala na chaîne na YouTube patron na poto zala maele patron ni no rokisa le musala donc voilà merci beaucoup déjà à vous pour l'invitation merci na ba fan nyoso bolanda ki intervention na ngai je pense est blessé mutute na lobby kaka vérité et puis na pesi conseil quand de to mesana pour que bande ko na biso bazonga na droit chemin pour biso tozana besoin musala o vraiment to valoriser ngo internet et comme vraiment ndeto mona ba misala na biso neto sala na ba TV aba kin awa oui ezala buzo ba te zape muta compte internet a bénéficier quelque chose de meilleur. Merci beaucoup déjà à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davlil. Serge, merci aussi à l'exceptionnel John Lubila depuis les États-Unis. Je pense aussi à ma maman chérie, bisous à vous, maman Kati Bakisa, bisous à Bendicap Nakata Kolwezi, champion Kaime na Kenya, Blaise Kava na Kenya, Chaler, Tommy Nakata à Londres. Je pense aussi à la joie Amado Pichuna depuis France. Des gros bisous à vous, des gros bisous aussi à la Serge Lumindele. En tout cas, je vous aime beaucoup. Boza vraiment belé donc oui baka betima sengwalinga bino ya Noël Kikiani on a beau frère nangaza na kati à London en tout cas hello everyone des gros bisous à vous Victoria Noëlla Kikiani maman Titi Kikiani en tout cas je vous aime énormément en tout cas des gros coucous portez-vous bien. Voilà, merci vraiment Nambi Keboza au CPL na 4 actualités. Là, c'était la naturelle, autrement dit la sublime, moi chamouindou et moi sur hydroquinol, mais boya l'anto donné mobimba. Donc,
tout noir, hein, la naturelle vraiment. Il n'a pas si nombreux, il n'a qui bozala toujours si Malibanga TV pour na kolanda ba émission na biso. Voilà, babi bo s'abonner, hein, maman Betty ma bo s'abonner plus na Libanga TV. Hein, donc bo tala ba émission, bo aimer et surtout page na pe ya Fondation Betty Masengu. Bo mona mikolo na ozo la bino ba image ebele na makambo etali Fondation Betty Masengu numéro nanga, c'est le plus 243 89 95 32 048 plus 243 89 95 32 048. On a besoin ya kokota na Fondation Betty Masengu bengi to solo la voilà. Merci. Voilà, merci là je salue depuis France amoni Aris Ndaya babi no kani France na Allemagne amoni venanga ya Kati Marel dans le localité na kin de bisuko za ba gros bisous mbote belé et toute la famille toi je vous aime ton alingi binomingi et mes amis maman Charlie qui en part Rosette docteur Jules autre m'a dit papa de maman bien mami kolo na Libanga TV nde makambo donc il y a pesi binombote mon boss papa Dav et notre bébé Davline bye.